Saratola TV. Américain. Ferregola qui nous fait sortir un calendrier non daté, sans précision. C'est quel genre de calendrier? C'est comme un projet non réalisé. Au bet la batuli solo un projet non réalisé. Bilo owe rauta sala. Ngaza international. Na linga kuna sala featuring na Miss Elliott. C'est quoi ça? Saratola TV. Maintenant, est-ce que Fally Ipupa hasard la seule artiste au soir de Miss Elliott sur calendrier respectaka? Abeta apending alobaki. Et comment te oh ça la nilé te ça le quoi nilé te fallait abetaka. Nazo banga to comme basali ya nilé. Maintenant parmi ba date wana na boyi ba combattant ba so ba problème. Parmi ba date wana Saratola TV. Baza déterminé. Bon ça est l'autre Bercy betamante. Ah Bercy betamante maintenant. Attention mon roi ya likolo makasi. Donc yango pe arena pe betama. Saratola TV. Makombo président mboka na biso da en 20. Eza interdit kotanga mwasi ya mokonzi ya mboka Mama Denise na Buzoba. Est-ce que pour senga Mama Denise il faut ça il est mission? Mama Passie non, c'est pas poli. Soko za na ba relation na bango oyebi nzela okoleka okomisa message ti pas maman. Bien. Ce que ça fallait aller la rater que Mama Denise passe inde Fally Baba Denise alinga kete lukutana papa Fatina Mama Denise balinga Fally. Saratola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Eyeli biso cuisine africaine. Oyo ezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyo etali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngo kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Saratola TV. La chaîne qui assure, Ah oui, merci. Parce qu'aujourd'hui, Tobet Ali solo la musique congolaise. Et selon moi, je pense que la musique congolaise occupe une place très importante sur le plan mondial. Je pense que les lots, ce qui musique, c'est parce que la jeunesse, ils ont mat avec force. Étant bon, la jeunesse, on a Tobet Ali solo ya Fally. Parce que je ne sais pas. Là, selon moi, je ne sais pas. Ce que ça n'a pas tout contredire que Fally n'a fait et baza bateau baza comme ma musique sur le plan international, excusez-moi. Hier, c'était le Wenge, Koffi Olomide, le Zaïko Langalanga ainsi que les autres. Et aujourd'hui, nous devons accepter bateau na époque na bango. Quand on parle de Fally directement, nous devons voir Ferré. Mais de ce bateau Moussou Balobi, Fally va comparer à Ferré parce qu'il n'y a pas match. Ferré peut pas comparer jamais à Fally parce qu'il n'y a pas match. Oh, il y a l'équipe trop licolo, pas l'équipe trop licolo. Et je me pose la question entre Fally et Ferré.
aujourd'hui, s'il faut prendre un seul musicien, répondez-moi dans les commentaires. S'il faudra prendre un seul musicien, à qui représenter Mboka na biso na Libanda, bakozwa Fali, to bakozwa Ferré. Mesdames et messieurs, je vous salue, merci à vous parce que vous avez branché scotché na Saratola TV également dans toute info partout à travers le monde bolanda biso. Et aujourd'hui, nous allons parler comme j'ai commencé déjà avec Makambouya, Fali na Ferré. Mais est-ce que il y a un Congolais qui va accepter est-ce que Fali ou bien Ferré moko voyager à Ké na Mboka Mupaya ba kangaye parce que à respecter qui va contrater. Comme dernièrement, on avait vu Ferrigo là passer beaucoup de mois dans la prison. Je pense que tout Congolais a qui choqué, qui souhait à tout Congolais. Aujourd'hui, on nous informe que Fali Ipupa a pété na Ouganda. Donc, on peut rester avec notre artiste Fali Ipupa na Ouganda. Pour un contrat depuis 2019, un contrat à concert. Depuis 2019, il paraît que l'artiste n'a pas honoré ses contrats depuis 2019. Et qu'on rattrape les lots en 2023. Et il faut abattre un concert et un contrat. Ce qui était à Zongi Sambongo, ce qui n'y a pas mis à salité, c'est depuis hier que l'artiste musicien a Komaki sur le sol ougandais. Et aujourd'hui, Fali Ipupa aussi à Kende Ouganda. Tout le monde calendrier a fait rigola. Et dans le calendrier, il paraîtrait que date belle zali, date il y a soloté. Qui commence à fait-il que dans la même salle, dans la même date, dans la même heure, des événements différents. Comment ça? Événement il y a congolais, na événement il y a français. Si ko ba ko sala ndenge nini et ça la mara déjà ou na habité. Na moni déjà ndé bat ba meki un peu ko tchatcha un peu ba ko cercler ba date musus que non. Tournée américaine noire, toutes les dates ne sont pas vraies. Et aussi to moni date un calendrier a Fali Ipupa. A bandi déjà Ouganda. Mais est-ce que le date de Fali Ipupa, toutes les dates seront respectées? On se pose la question. Ceux qui battent date, on se la respecter. Merci beaucoup à vous. Continuez à vous abonner. Sarah Tola, bonjour. Bonjour Papa Dona, bonjour Nababouné sur toute info et puis abonné à Sarah Tola télévision. En tout cas, Bambo Tepe Nabandeko bat derrière la caméra. Papa Yam Sazawana namoni noko bana mundirba yozali bandita di na obwaka ona kenwa yoka soni konga robwa kayo et sans oublier l'homme selon mon cœur Papa Diego Milito apprécié ba clin d'œil spécial place Azali et puis na ba meilleur fan du monde nyonso maman présidente maman Nathalie un grand merci à toi le président bébé maman Makiala Kumba Sol ya Bambemba Fatou du Conti en tout cas bande nyonso papa Edi MK na Canada en tout cas un grand merci na yo pe maman Edwige Kala la Pamela Kabea wetu ya ba wetu merci na yo merci na Rose Bonga merci na Celia Kikela merci na Eliezer Kanou merci na Sarah Abwele merci na maman Gina Amatou Motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï merci na Jenny Bet industriel moi si a Pembe PC la Mbote na le président Charles Tamboué pourquoi pas na Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos babi 100 ans de pouvoir 100 ans tukutombele merci beaucoup na batunion sto bolinganga pour s'abonner massivement dans toute info et puis na Sarato la télévision surtout ba like ba vidéo ils ont motivé biso et ça la bien merci penayo hein papa donner nous mais Sarato la TV Sarah moi je pensais que non ko yandeng na yebo na kuta yo moi tristesse mama parce que on nous aurait appris que Fali Nengake Ouganda Bongo Fali à Kozonga lisusu te bakoti kala naï parce que Fali ne sait pas respecter les contrats. Wana kantaki na kuta yo mama wana Fali ne bakangi Fali Ipupa bakangi. Est-ce que tu as les vidéos que Fali azali en Ouganda? Kasi nenga banda osila ya koma Ouganda, c'est ça le problème. Ouais, akoma Ouganda. Po atinda kino ba musicien a tester bangaki. A tester ba musicien ba komi bakangi ba musicien te ne yemo yi. Skoko koma ya komi wana. Mais c'est faux déjà parce que Fali Ipupa atindara toujours ba musicien na ba kindaka avant. OK. Ba précédarae, ba koma sur le terrain. Ba étudier podium parce que dit nous lia qui m'ta étudier un podium donc il faut bango ba comme avant ba bando ça la podium parce que ba ko triquer podium p OK artiste matina podium ekoué ezalaka oui alors il faut podium non professionnel il faut bango ba comme avant concert 2 jours avant
pour na otala matos nini ba prévoyer pour na concert wana pour na otala ba bilo ni o ezana place o bango ba robeta pas foyer ba o maîtriser ça lo bino robeta. Ouais. Alors déjà c'est faux que le ba que fallait atteindre ba mission ba tester ce qui problème est ça, c'est faux. Et puis des débats faut ba que fallait pas si ba kangaya na mboko. Même na Congo, même en Amérique, même en Europe, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que comment ça? Asa un citoyen comme tout. Au moins ceux qui aux a un problème de justice, justice a vérité. Donc comment on a fallu à moto alinga ba problème talinga courir derrière milate. OK. Alinga ko salir réputation na personnalité na été na casier judiciaire na été. Très surtout ça. Ce que za na poto zo respecter ba principe a mindele te na ba loi na bango te aux a na problème na casier judiciaire na. Ya on a bi fallu même na Congo, même en Amérique, même en Europe, et ça passe ba kutana na ba problème parce que il est bien entouré. Fallait bi ko respecter ba beko ya bamboka nyonso oya le kaka. Fallait pour pas ebi que pour na contrat pour artiste a signé contrat, ce n'est pas important artiste azala. Lelo yo faire nenga zana so benge contrat 5000 ok négocier yemoko. Yemora kakoli. Non mais faire pas dans le bureau ça. Faire pas dans le bureau. Tikako. Ba bureau wapi. Ba lora tanda so ba ofinga entre bango ba so finga na finga na bango na bango na baso finga na matin midi soir eloko ba owele la pe oyeba na te mibali na basi bo owele la fere elinko laksani basi ba owele la fere mibali ba owele la fere basi na mibali rando eza ya nini bo owele la nini. Donc fallait être très bien entouré à tel point que eza pasi na Uganda bakanga fali batu babo sanate avant toza lettre oh ya producteur à Uganda et a na lettre moko pe bimara ya Angola. OK. Production mo ya Angola fallait ba kanga fali jo ana kutundira salatina be mission fallait ba kanga fali pour na concert à betate ezalaka non respect à contrat. Voilà. Alors na o ngana yebi parce que bato ba otala biso to faire face na ba insensé na biso lelo boni batebele batala biso bato ba maele ba muke. Ah. La majorité va insensé. Moins intelligent va les gagner belé. Bato ba otala biso baza msusu banda ba bota na vie a mona na contraté. OK. Asimba na papier à contraté. Ayoka comment? Ayoka contrat na zo pe contrat na vie te. Yebsanga muto ayebi contrat asimba na contraté akosa analyse un contrat. Ngana yebi contrat na signer ba contrat na signer ba contrat na yebi avantage à contrat na yebi désavantage à contrat. Dans un contrat il y a la place mo ba benga ngo ba clause et les accords. Très bien. Na katia ba accord na ba clause ya Fally na ba producteur ezaki nini. Pour votre information, Fally n'est pas un artiste ou akenda ko signer ba contrat. Fally za artiste o va signer contrat. Di pesa sa mère. Pesa batine de la mère mon à contrat. Te Fally bongo te. Oh, ce que artiste on sou ça la bongo. Sa mère o ebité. Sa mère ba virer mon maman na compte ta mère. Sa mère kuna ndako. Tandis que nous aussi pardon naza wenge men na lingi ba problème te pardon s'il te plaît na lingi te ndo moninga nazara fa na wera na mama Sylvie Mampata s'il te plaît les kanga partout les kanga na bona toleka au mona mais Fally tellement andima comme professionnel au moni ba problème comme la ba mission na biso ba linko za professionnel te Fally le kan andima comme professionnel c'est à s'intégrer ça là effort aye baba biloko wana nyonso. Voilà. Fally un artiste ne peut jamais signer un contrat. OK. Talaka ngane na zaboye papa René Kanzuku muta signer ba contrat publicitaire na chaîne nanga. Très bien. Nga zuka mbongo. Donc so yindi lelo ofunda nga wapi? Ozana accord yangana auto signer un contrat. Non, au signer un contrat na manager. Au funda manager au samba na manager au lukanga. Okay. Donc Fally atikala ko signer ta production mon côté ba signera na manager. OK. Fally atikali artiste azawana pona ko prester un point barre. Oh ko négocier contrat manager. Ko sala nyoso manager dans ce cas au contrat final. Na avocat bando lakisa Fally artiste bando tangela yaya ko kanisa tende to tanga je suis tié il est na elle et laxi ko ebotanga contrat eza ba avocat ndi batanga ngo ba expliquer parce qu'il y a des clauses mo ezala wana ba renversera français
o comprendre te menzoka na suka nango batie 12 na kati ya makomi ekangi au jour. Okotanga ngo mais faut pas expliquer pour comprendre. Voilà, il faut toujours un avocat à côté pour tangela au contrat. Okay. Alors fali ba avocat ba to ba gérer ba contrat na ye na ba manager na ye ba signer ba contrat. Dans un contrat, il y a des choses à retenir qui sont les accords et puis les clauses. Ba clause. Ba to ba signer un contrat te ba comprendre mamna no baté. Quels sont les accords? Les accords sont na kena nuna contrat liboso o banilaka ya Angola. Oui. Pona nini monsieur wana ya Angola kangisa falita réussir ko kangisa falite. Parce qu'il a de preuves. OK. Pourquoi pas réussir faire arrêter falita beta ba concert en Angola après kozanga ko beta contrat na ko beta concert wana. Au moins que sort à producteur on a dit que ba ya na dossier mais suite na fin ba pesa bisoté. OK. Oui bi suite fin nango. Et banate. Tilelo. Bakanga falite pourquoi? Parce qu'il y avait des accords à respecter et des clauses. Okay. Quels sont les accords? Un producteur, bokanina artiste musicien, au foot la ba musicien billet, au loger ba musicien, au doit charge à relais ba musicien. Ce jour na bango. Voilà. Et puis na kati ba wana eza ba accord, na kati sko ya ba clause ndezalaka, soko au foot anga $100 au pesanga 80% avant signature à contrat. Okay. 20% bêta au pesanga avant la matana podium pesinga 20%. Donc musique est bêta avant la matana podium au pesinga 20%. Ce sont les clauses, ba clause yangwana. Voilà. Alors na ba clause ya fali na producteur wana angolais zaranini. Il faut pas ça fali une grande partie bon on a le reste sera beti concert. Avec au soldé. Tant on peut si bon on a avance. Ba musicien ba côté ba musicien ba côté. Et comme il fallait pas côté ba kangié na frontière que l'artiste bango bazo reconnaître même pas qu'il y aura un concert au en France l'artiste et en Angola l'artiste fallait pour par bêta. Voilà. Bazong ça fallait baboya côté ça en Angola. Donc les producteurs n'avaient même pas reconnu en Angola. Non, même sur le plan des documents, ils sont en ordre. En ordre, voilà. Légal. Ok. Parce que ce que vous avez star il faut alerter l'immigration. Voilà. Il faut que ça document tant que producteur, vous approuvé que tu as foutu qui sale tel. Bilo quoi na nyoto ezaki incomplet et bazong ça il fallait. OK. Ba mission va côté déjà Angola. Fallait azonga qui dans ce cas baeko ko sala concert annulé. Fallait le quoi moto le quoi pas embanzembo humanisme abino. Apesa nga moi quelque chose na ye. Aluka date mususu nga na oya. Voilà. Beta selon calendrier nanga. Producteur aluka date mususu ana mbongo billet. Apesi ka date mana mbongo billet pour na ba musicien, ana mbongo billet pour na fali, ana mbongo logement et hôtel te. Maintenant tout ça ezaki na kati ya ba accord. Ce qu'il fallait ça nini? Aya obetara pour na sentiment. OK. Nga na contrat mo na auto négocier na signer kia. Ba accord na biso ezaki ni tant on otanga les accords na les clauses, les points très importants. Très important na kata. Na monisco yo na ba clause. Na ba clause da biso après contrat ba bando futanga $2,000 par mois. Mais si on a mais comment na contrat auto ça na bino ya 6 mois ba futanga autant. Surtout tu autant on a divisé par 6 et ça la boy mais comment a bo tu la clause à 2000. Donc contrat il faut tanga ngo mona. Et puis il faut comprendre. Il faut bonbongisser la na salaire à part salaire clause mususu o nga na cause wa charge dans ngoteza premier tournage professionnel Tokaboli 50%. Non, bino boza entreprise. Nga na tournage, na matos on na ochate pour na tournage. Dans ces cas, so bino bokoza 100% tournage professionnel on tourne ça la contraté. OK. Oh non, madame Sarah, 80% yo chata 20%, yo chaba matos ngabi j'en ai pas. So bo sala ni na bino 80%, je suis d'accord, on évolue. Sans bongo to ko évoluer té. Alors, déjà ba accord na biso tozo bongisa. Tozo bongisa pour que lobby contrat et sungara travailleur na patron. Et tunga producteur na musicien. Ba congolais ba mona contrat zalaka pona bambongo minene. Non, à tous un chauffeur pas monte, il faut demander un contrat de travail. OK, très bien. C'est important. Contrat de travail wana sunga papa lelo soki patron na wana bo futa autant pendant 2 mois. OK, funde nani na maboko. Avec preuve nini? Contrat.
Congolais toi la retard. Mais c'est rato là pourquoi makambango ezali kozonga ka epa ya Fally parce que en dehors ya oya Uganda, en dehors ya oyo ya Angola, tozana moko il est na États-Unis, oyo Fally il fallait qu'il abeta concert mo bona États-Unis mais Fally abeta kate les accords. Batu bayaka mais Fally amataka podium. Les accords, ya on a sur les accords. Ce qui contre ça, au moins lo eko kangisa mutu koleka contre ça te. Au moins ce qui contre ça ba kanga Fally so kaza na mbeba. So moni Fally ba osala ka elo côté c'est que mabe uti na batu wana bango moko. Ko mabe utaka epa ya batu wana ka Fally azala ka na raison. C'est ce que je te dis les accords. Nati yolo ba batu ba kota ba Fally amata podium te. C'est que tom c'est ça ba contrat o ki avana mato simbongo. C'est quoi simbongo te Fally o matandeni. Pour eko ma procédure. Pour Fally ça ça petit concert. C'est quoi comme Rolanda na producteur na appel foutanga mbongo na komi nyongo. Non, on marche pas comme ça. C'est cash. Mais vous voyez pas que non peut-être il se crée aussi des ennemis parmi les producteurs voilà. Les ennemis de to vivre ba ennemi baza ba faire bazana ba binemi na ba kufiti. Bon so ba producteur ba. Non, je parle de producteurs. Kaya ta ba bakisa mesani. Baba qui makana mulongo ngwana produit le plus riche lelo na musique c'est Fally. Donc producteur mon côté a olinga gâcher a gâter mbongo na muto a Fally pona Fally ayoka na tena producteur mon songolo pakala. Jamais producteur a muto intérêt également et les sponsors. Donc yangwane lo que salami pas pona papa o Angola et ya Uganda. Et ça contrat depuis 2019. Yo mituna sko contrat 2019. Pour année 2020 a quitté. 2021 a quitté. 2022 a été. 2023 a Ekoya tout simplement parce qu'il fallait obéter le 29 na Uganda. Oui, c'est parce qu'il fallait à Uganda. A obéter kasi le 29 na Uganda. Sko atali nga pi contrat nga fallait abeta tena kena sani na ki ofunda mais tango ki ofunda est-ce que na contrat wana kombo a Fally na signature ezali? Ok. L'infraction est individuelle. Au fond Fally au fond manager au saki na un contrat. Ouais, parce que il a commencé à reçoit Nisana Noumadina au azali producteur ya au azali manager ya Fally. Kasa funda Madina. Babanda ki na bango balé na kuswana et jusqu'à ce que ake ko porter maintenant l'artiste de plainte parce que artiste né mutu fara mata podium. Et en sens té. Non sens parce que moto a azwa ki mbongo na bango o basala ki na ba accord yende fois banda ofunda kangai soka kangiye dans ce cas yende l'état oyebisa epesa biso artiste kasi so yo moto azwa ki mbongo opesa ki na artiste artiste sa nini aya mais ba obana na ko kanga manager ozo comprendre donc ezana ngokara sentiment peut-être les producteurs wana accepeli à nuire Tom sous Fally toi ça elle est mauvaise campagne na Uganda pas mauvaise campagne ouais Uganda tu vas OK concert à Fally te iskoka ki mutu na biso encore ça forme mo ya ça la campagne parce que ngana ndaki alobaki à saisir Interpol Fally match avion ndeni na France tia comme Uganda Interpol et moni était na minute au Fally à relier un hôtel Interpol les hommes n'ont Fally te. Si et seulement si et loco papier au producteur on a bêti na bureau na isa vrai parce que ngapi na ko beta na ma plainte mon ana komba Fally na niati pe caché au publier on peut na ba réseau eza o nuire kaka au publier pe pourquoi ba ela bisoka plainte mais papier o est signé des accords ya producteur na ngamba Fally zapi pour tout le monde non plainte parce que papier à preuve ils ont l'accès que pesa qui Fally mbongo na yo accord wana que la kisango libosa justice te yo ka papa pour ceux qui font l'action libosa justice a déjà plainte tout ça na ngoni so plainte à solo eza c'est Fally ba okange kaka ata lobité to ra pour bakangi Fally alors c'est pourquoi on a posé question est-ce que Fally a danger te na minute na ba mission na ndeba na Uganda déjà na nous problème eza ba producteur botikela ba producteur musala basa musala très bien OK so za producteur to za na frappeur au frapper moi 100 000 na olingo sa kombo ba yeba ko bete Fally na Angola o bete Fally na Uganda o mise mbongo na parce que Fally Kobo ça n'a pas été traité à Fally qui a signé un contrat te Fally ninga zana à se produire à moko mais au moins que les autres comprendre que Fally avoir un contrat à l'époque en 2019 déjà ba au PCA à compte à $65,000 à compte à concert c'est qu'abando gagner de combien parce que les lots bet ça Fally na combien donc bateau bozana bino ba frapper pour ba frapper ndinga zana pour commoner ça la bien soit zana moi 100,000 il faut mettre ça mutora Fally pour des années so des choses qui ti Fally na Angola oui
makambu okomi kombo ya osala na fali na Uganda wana azui makambu sko ba frapper ebele bazana ba Uganda wana basai ba bloka ninga sko ero papa yo zana frapper osala fali chantage ya soi-disant au saisir Interpol mais fallait abeta na président Uganda mbunju na mbunju yaya to sendeni Interpol wana obenga bazala wapi oyebi place Interpol et Vanda base Interpol les camarades Fali Macron. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Nous poursuivons notre émission. Alors tobetali sula ba calendrier to mona mi tuzali kamboya bimisa calendrier muninga pas bimisa calendrier respecter ba date muninga pas respecter ba date bimisi faire égale la tournée américaine toutes les dates zela non pardon zela non yo affiche wana o babimisi wana affiche te calendrier na combien bureau anglais français o bakomi na anglo bakomi américain wana ko mamandengo wana akosa yo kina États-Unis pas mo découvrir anglais mususu kuna peut-être américaine bakoma ngo pena ndenge wana na ba AI elongwe américain et comme américaine na français américain te papa bakomi babandi na anglais fa ba sisanya son anglais fa ba sisanya son anglais donc ba erreur bandi de na ba écrit faire hasard partout erreur à faire okuta ba trace n'est partout donc faire un entourage ne nyonso bata ba erreur batanga ki atate ba mo atako copier ba betata na bakotata na ambassade ngana zara air mo wa so na comme phrase mo na on a ba doute na koma on a Google et corriger nga ah oui atako koma na Google et corriger moi exacté américain faire égale qui nous fait sortir un calendrier non daté sans précision. C'est quel genre de calendrier? C'est comme un projet non réalisé. Au bête la batuli solo un projet non réalisé bilo wera auto sala. Ngaza international na linga kuna sala featuring na Miss Elliott. C'est quoi ça? Au sala te projet non réalisé, est-ce que c'est important qu'on balance sur les réseaux sociaux? Ngaku tu papa Michael Jackson a yara nda kuna et après ça fait quoi? Et elle aura calendrier à faire. Bon, c'est un calendrier à faire. Ça rajoute calendrier à faire. C'est ça. Bon, c'est un calendrier à faire. Ça rend des tembe. Est-ce qu'on a vu tournée américaine et à faire? Yangoana. Tournée canadienne. Yangoana. Et c'est tournée. Ah ouais. Token de Brésil. Le bal est sous. Coco Mabouez arabien ebi. Voilà. Qu'on respecte des problèmes. Maintenant, est-ce que Fally pour par hasard la seule artiste au soit bimiseli biso calendrier à respectaka abeta apendinga lobaki et comment te oh ça la nilé te sale quoi nilé te fallait abetaka nazo banga to koma ba sale ya nilé maintenant parmi ba date wana na boyi ba combattant bazo ba problème parmi ba date wana ils en a deux dates moko na moni déjà ba na ba internet na ba réseau ba lobby paraîtrait. Le même jour au faire Fabeta concert, le même jour bah événement mususu yaba tumuso ekozala na kata même salle wana. Je me pose la question. Est-ce que bato wana ba beti faire 12 ba colossal ba beti faire 12 to te lokuta faire ndé bibi la poisse. Ya solo. Oui, parce que et alors na réserver mariage nanga ezala par exemple na sala majabu. Na yosko batbalandi na TV batbalandi na TV abio l'action c'est belé lelo batbalandi yosko na TV ngape ngane na zaboye ngai mariage na ngai ozala le 12 na salle de fête à Majabu à partir à 22h parce que muto azada une invitation na nga na maboko ke foya aya mariage na nga le même jour wana na 22h a benga Sarah dona pe libala nezaka wana na 22h parce que ezandenge ni lokuta fere okoka ke manakingo likambuya omone loko yozo bimisa o ngaka matière na boyi na ngate ngazu na ngaka matière ozuka matière alors ça et l'homme sous ba internet ba lo bango matro notre sœur Virginie Manganga à lobby erreur ya makasi pe ya munene faire sala na vie ezako kende quartier latin parce que nenga kenaki quartier latin wana
il fallait avoir qui moi pifo moi courage qui va bana ko comparer Fally na Ferré. Pour ceux qui fait à Kotara quartier latin de jamais par rapport à savoir bango mi balé ba ko comparer jamais Fally na Ferré parce que Ferré a été toujours likolo ya Fally makasi. Donc erreur ya faire à Salaga ko kende quartier latin pour na ko faire sa Fally maloba. C'est vrai? C'est faux déjà parce que basala mineno fallait abeti Ferré non abeti angote. Ba contrat mineno fallait azu Ferré non azu angote. Ba trophée a mineno fallait azu nano Ferré azu angote. Tata moko na Ferré ata afri maman ko ebika na angote. Fabrigas yangwa na azu. Ferré ata moko ana angote afrima ana angote. Est-ce que ebika na afrima pour Fally pour pas azwa nomination ya meilleur artiste féminin à Azwaki à francophone. Francophone, ouais. Oui, que Nakati Azaki nominé na Daju. Daju pas Azaki Nakati. Ouais, Azaki nominé na Daju. Okay. Azaki nominé na Nino. Voilà. Bato ba makasi na ba disque d'or ba koti sa musique en Europe. Fallait abuki bango azui trophée. Ce qu'on fait replace les place ni. Fabrigas Koutazui. Dona Fabrigas à l'équipe Ferré. Ce qu'on y a une comparaison Virginia Oluka. Oluka comparaison à la bangi to comparaison na musique. Yazo ba musique, te so musique en tout cas. Mambandoule. Mon musique. Ferré faut bo bando comparer na ba Inosbi. Oh! Oui. Ferré Mbiaka. Est-ce que bi Inosbi à l'équipe Ferré na ba trophée? Mbiaka lobelo hotel. Mutumo ako yape lelo ka boye ayebi musala che maela che esprit a che détermination nae a frapper koleka bato basala ba 30 ans ba 50 ans. OK. Oui, là c'est vrai. C'est possible. Donc Mbiaka Ferré lobelo côté devant Inosbi à l'équipe Ferré na ba trophée. Sur le plan international, Inosbi za Ferré za te ba ebiete. On se comprend. Donc la voix ne suffit pas pour la musique à Congo. Et puis cause la Mbiaka ancienneté aussi ne suffit pas. Lelo eza technologie à sika. Musique lelo eza tekande na niveau international ba yo kayo ba somba yo ya onde makambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saratola. Tout ça na deux affiches, il y a 2 albums. Tokos affiche à Tokos, na affiche à Dynasty D. Qui a triché qui? Affiche à moi. Vous pensez à mais c'est clair. Ferré m'a triché Fally parce que Fally m'a bimsé liboso. C'est clair. Ferré atambola na mitambe à Fally. Na lobaka na bino met fois. Ferré azo sa la carrière na ye na sima Fally. Na lobano combien de fois magambo do nozong c'est la ngango poani. Na lobana sans Fally Ferré n'est rien. Ferré ko sa musique té. Bref on est. Ferré tant à longwe pa wera. Azaki sans espoir ko voler na ba propre zèle na ye. Est-ce que ba ke ngato na longwe pa ken? Na sala chaîne nanga mbama. Voilà. Na komi na okota na chaîne nanga na luka pe visibilité pas comme on est nani et pas Mike Lokamba. OK. Na zaki déterminé ya ko sala cop na yo. Faire alongwe wenge akoki comité le misate akioba ngunda na quartier latin. Après wenge zaki les marquis. Les marquis. Tant alongwe wenge azali ne loko sala te muta sala les marquis JDT muta chake esprit. Ba ya to che esprit to cha maele. Et Simba. À quel marquis? Oh, Nathan wana ko kepe ko bima déjà. À quel marquis na les marquis tango e panzani. Ba ninga nyonso balongwa na les marquis ba sala bilo na bango. Ba sala elo na JDT sala elo na. Ba tout ba se positionner qui. Il est tellement loba kazarane na ba ambition te mo loba na ba émission azui ake ko boire ngunda pa Koffi Olomide. Et pas Koffi Olomide tant ake kuna Fally mutaye kolongwa. OK. Asali carrière na ye. Asali droit chemin. Ndeye pa monique na longwa nga pe pa Koffi nga pe na sala chemin nga. Atambola na mitamba Fally, alanda Fally. Sans Fally Ferré n'est rien. Tout ce qu'il fait, copie-coller de Fally, mais en désordre. Mais par rapport à l'affiche, ça peut-être une coïncidence, il y a ma couleur. Pourquoi cette coïncidence? Nga sarande na zaboé, na ebi ke na sola bien te na clochardo à Belgique. Na moni clochard à Belgique a sala affiche na eto sali forme à logo na nga pe na ko sa forme à logo ana ata toi-même. Ata toi-même, tu n'as pas des yeux. Na bateau balaxi bino pour concepteur, hein, réalisateur, tout concepteur à concevoir na affiche à la qui peut leader. Nga na talat. Te loko sala ngo copie coller na muto na ndene. Obiteke mukilelo bana tricher.
faire asali yango po mokile lobela album na ye azama diembela ya Fally. Andimi kutu baloba na ta copie a tricher mais poka to betali solo ne ndo kotili solo ne lelo. Koela nga album wana te e banité donc affiche oyo e na boule ya ko diembela balobela ngo parce que e diembele jota mo pepe ah Saratola biso pe ba mbiaka to moni ngo déjà ana besoin to chaka to lobele loko affiche asali asala ngo nanko pourtant to lobela affiche et sa visibilité dans l'album jamais voilà papa. Merci beaucoup Saratola. Alors la lire où nous sommes la lire où vont les choses, c'est comme si il y aurait na ya Fally et cause à la moins bilinga via ba combattant mais via ba vente ya ba billet, c'est comme si moi bilinga cause na il y aurait na wana billet déjà au te kama kitokos billet coûte sans problème on a billet to kanga masolo wana parce que mon technologie à lelo to ko sa ba tuna monorote internet et tcheli biso nyonso donc OK le téléphone tu as tout vérifier kaka yo moko côté billet za côté pe ba combattant na obanga na ngati baza déterminé ba ça elote merci betamate ah merci betamate na attention mon royal likolo makasi donc yango pe arena pe betama wa mboka Macron et betama voilà arena pe betama mboka Macron donc Fally pour bena akoma ne muta akoma massa ya président français Fally akoma te Fally batu ba yebi carnet d'adresse na etaza plus aimé na ba président ya bamboka ebele ngaba yambanga na Gabon na cortège présidentiel. OK. Na compte à maman Léanda Bani. Maman Léanda Bani wana oyoka. Il fallait aboka. Oh. Président gabonais leki na ye. La petite sœur à président. Tala. Yaya. Fallait azana carnet d'adresse aza genre ndé ya ba mission te ba ka kolela maman Nzala maman Denise Pasi te donc kanga wana likabo ya est-ce que ebi que même na président Fachi na maman Denise est-ce que ebi que baza ba golo te baba ba golo te kolanda ma combat baloba na internet te na ro bim dévoiler secret. OK. Bomba sekele na bombi mais na lobika est-ce que vous imaginez que même na président est-ce que yebi même na papa batu papa Mangaya o David Mangaya balatake nkolo innocent oui oh ya solona oui voilà Saratola tozo ya parce que obike tata Raphaël nous betama obike batu basala batu par exemple na ko peso exemple net que batu boyebi que tam suna sola bien na ministre moko OK ouais na ko bando ya ko trafiquer batu na kombo ministre mais ministre ebelo te OK oui donc ba David Mangaya ba innocent na mambo batu ba olaita bango ba ber oyo bango bazate pe ba o soutenir te oh les gens n'ont pas ça les gars ya ba ber o ba ebité pe ba o soutenir te ça ramène Nzembo Zali papa Nzembo za wana Nzembo do témoigner ça s'il te plaît Nzembo bango baba politicien mutu nyonso ako yembisa Nzembo partout alingi mais Fally pour pas yembela pe David Mangaya tu n'es pas au courant OK ah bon tu n'es pas au courant. Voilà, merci beaucoup Saratola. Nous poursuivons notre émission. Maman obalela ki maman pasi ba biso ke ye musique ga ya Fally ondima. Maman Denise. Balela ki maman Denise. Donc makambo to ya opesa batu ba impression na média omoni muto azarana asolarana ba politicien to a traitara na carnet moko gaya aya olobango na média te po batu ba yeba kinga na solana tel te to na biso makamba ba Gabon awe yo kamweti ko ngam na viva yango ya wana beti obeta témoignage au mona viva sans visa de Brazza Gabon na kina visa te na kina na lettre ayuta na présidence laissez passer sans visa. Merci beaucoup Saratola. Oh papa, il fallait un carnet na yé. Donc yo tant yo frappé mo boy o publier que na funjo na Interpol, ce que président ya mboka na yo. Fana Fally. Abenga ki na téléphone boy. Ça va? O yebsanga na yo mo siko. Mais est-ce que quelque part réalité que non peut-être Fally se prend, il se voit peut-être meilleur que les autres? Fally respecte les autorités. Ils ont interdit qu'autant comme président mboka na biso en vain.
eza interdit kotanga mwasi ya mokonzi ya mboka Maman Denise na Buzoba. Est-ce que pour senga Maman Denise il faut ça il est émission? Maman Passie non, c'est pas poli. Soko za na ba relation na bango oyebi nzela okoleka okomisa message ti pas maman. Bien. Ce que so fallait les la rater que Maman Denise passe inde fali Maman Denise alinga kete lukutana papa Fatina Maman Denise balinga fali. Nde balinga ba mission nyonso Congo. Voilà parce que bon baza papa na maman. Oui. Ba koza la des pas de mesure. Faire ende na batu na eba koma osa neti ba latisa couple wana berke bazara bagolwa lukuta. Papa lukuta. Papa wana na mwasi ne baba golwa te balinga musique nyonso Congo. Voilà. Bazana ba pour mututé. So mwana oya ya pesi mwana oya ya prévenir après concert wana fali akenda ki kotala bango en privé ana besoin photo te. Oh mais a publié qui ta? Tes vie privée na. OK. OK. Fallait à la vie professionnelle, à la vie privée. Fallait à ça coûter na ba politicien mususu akangi photo te parce que est privé na. Ah ça na ngoni. Yebisanga sakanga photo na mama Leanda badio kabwa so mona photo na. Ba yebi kuta ndeti batwayo kara comment na bo ndeti ambri. Vous comprenez? Et bien nos bénéficiaires. Ah. Saratola, merci beaucoup. Laissez-moi dire merci. Donc, même papa na biso David Mangaya, azana eka innocent. Izakara, batu bolinga ba impressionné batu neti papa Facha zalaka pour faire voilà. David Mangaya zalaka pour faire c'est faux. Bango baba politicien ba pona ba mission. Alors sur ce, on va ba trafic wana boko sana ba komba ba. Saratola sur ce, comme tu le confirmes que notre papa tu sais qui dit azali pona ba mission tout parce qu'il est le père de la nation. On va finir avec Makambu O et Sali que non, Bamissi bazo beta ba concert na stade Tata Raphaël. Tout moni présence y a ba musicien mususu, peut tout moni absence y a ba musicien mususu. Alors et qu'on la justifier en quoi et pourquoi. Laissez-moi dire un grand merci à Jolie Lukombo de Genève qui est en train de me suivre. Merci aussi à Paulin Carlos, les grands hommes depuis quelque part. Maman Esther Ntumba Kabodi. Moi à Londres, il y a Tongo Tongo, Trésor Simbi, le bourgeois, voulais-je dire, Trésor Simbi. Les bourgeois, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Agence de fret, au Tigre Global Service International, les en à Londres. Donc, Moutunion, Oyo, vous en avez besoin. Il y a Kotinda Biloko na yo, na Londres, na Afrique, na Amérique, partout. Kobo Sanate, il faut contacter juste la Agence de fret, au Tigre Global Service International. Voilà, wana baza batu tozalana bango mingi mingi ba soutenir rapé biso. Alors Saratola. Ferigo la zo beta na Tata Raphaël. Weranson Jubem Piana. Ba beta na Tata Raphaël. Une manière de président de la République, il y a qu'on remercier bateau ba presta qui na francophonie. Fallait ko beta te. O lobani. Il fallait za na Uganda. Il fallait a récupérer yat. À quel bela na Uganda ta? Tiens, aoya mesko bango ba beta et pas beta na Uganda. Après Uganda, ça sur na place msoazo ken. Et après ma carnet, bango ba chômeur. C'est tout à fait normal baza libre, so ba bengisi bango ba kendo répondre. Mais fallait aza chômeur ta sala kaza na carnet à remplir. Azo beta ba tourner na e donc moyen ko répondre tom sous une invitation en ezate. Il faut privilégier Bilo Rambo, na que Bilo Rambo à Libanda, Sarah. Non, on privilège d'abord les contrats, le travail d'abord. On a encore le privilégié dans famille, entre temps, et à ma musala. D'ailleurs, on a engagé famille, on a sur la musala pour la famille, non. Ok. Tu as bateau, bazo répondre à des critères, il y a musala, faut basala. C'est le travail d'abord. La famille, c'est la famille. Le travail, c'est le travail. Les lots fallait sauter sous absence na écoutani. Et la question que le président il n'a pas à moi na lingaka. OK. Vous comprenez mais il y a problème pas bapaya. Preuve année où tu moni ndeba olo bela mamba contrat. Ouais. Est-ce que ça peut parler à que moni que ça la problème. Mais na mboka na awa, c'est papa Fachi au saleni. Au salé là parce que la moi na c'est que papa na zwaki empêchement papa oyoka. Il mongo pas bapaya. Non mais babi ba juillet ndete ba sélectionner ndete, c'est-à-dire ba tché à l'écart. Mais si on peut sélectionner il y a pas de souci. OK. Si on va sélectionner il y a pas de souci, on n'a pas que Fali dans ces pays. Il y a beaucoup de musiciens. Très bien. On n'a pas que Fali. Fali n'est pas obligé d'être là dans l'événement nyonso ya mboka parce que toi quand na Fali te, vous oubliez si vite que on a un ambassadeur. Il y a musique, Nabiso, oh, c'est Kofi Olomide. Oui, vous avez oublié que notre ambassadeur encore, c'est Maître Gims. C'est Gims qui a été alors Fali.
point d'interrogation. Saratola, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a beaucoup de musiciens, bah musiciens ba élé au bako remplir ba tâche wana, au bako yemba makasi pe bazali. Alors so ba sélectionner bango, il y a pas de souci, bango nyonso bazo rendre ka honneur na mboka na biso. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ces jours il a fallu na mission na Ouganda parce que nous sommes arrivés à la fin. Ba mission a fallu na Ouganda. Ba détracteur il a fallu bozelaka total a suka ya contrat wana ndenge suka. Parce que ndeza bo fali fa betate. Il faut peto ka bakangi fali. Okay. So e komika fali a beti bakangi e. Donc muto bokende ko sala campagne na bino bo sala clan na bino na Uganda pona ebi. Pour bo salir fali bo salir réputation na e pour que abeta concert ba fanatique na e ba yate botika na bino kana soni. Bana Uganda concert ezali fali pour paza déjà na Uganda. Bozala wane belé ba warrior botombola sou bendela mboka quoi. Merci beaucoup Saratola, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez un dernier mot? Non, en tout cas, merci na batu nyos tout bolinganga, bo pesanga ba conseil, bo benganga ba remarque ça la nga bien et merci pe na bato bo finganga. En particulier ba gaulois. Merci de Bofinganga, mais pas si nous avons fait. Merci. Merci beaucoup, Saratola. Alors, mesdames et messieurs, notre numéro c'est le 698. Lui, c'est Honorable Paul Lobindo Moussambali, Pacific Palace, Espace Amani na Upen. Honorable Paul Lobindo Moussambali. On a communiqué juste un numéro na biso. Numéro na biso, pour retenir, il y a 698. On a Honorable Paul Lobindo Moussambali. Patrick Boussi, autorité morale. Merci beaucoup à Patrick Boussi. Autorité morale, et ça bengi déjà qu'à la mine de Tokuta na Jules Somao, le sauveur, je te remercie infiniment. Merci à toi, Jules Somao, le sauveur. Numéro 350. Wana Congo et Longa, ba maman, ba papa, ba tonton, ba tout ba retenir numéro zali 350. Wana maître Jidi Bolangano, maître Jidi Bolangano, balobi numéro nabiso zali 350. De l'autre côté, numéro nabiso zali 35. 35 wana zali numéro ya grand prêtre Yemoko 35. Alors numéro ya maître Jeudi Bolangano zali 350. Retenez ce numéro, c'est très important. Numéro 350. Congo et Longa maître Jeudi Bolangano. Joyce Louyeye le capable. Merci beaucoup à Joyce Louyeye le monsieur capable. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre partout et à travers le monde. Nakata Saratola TV, Nakata Tout Info. Nous voici à la fin de notre émission. Continuez à vous abonner. Pourquoi pas liker et puis partager le message. Je vous retrouve dans une autre émission, toujours dans vos chaînes préférées. Au revoir. Saratola TV, la chaîne qui assure.